Voilà déjà quelques jours depuis que Mokonzi ya Bayuda fait chair de poule à Betaki Mindule nae ya kafu kafu na kati ya Stade des Martyrs. Ba invité bazalaki ebele lokola Poutine Luketo Robocop, Maestro Fabregas Papanawo na Victoria Kimani Bandarebo. Batu nyonso basepelaki sauf Mère Kapache na komina Makala oyo azana kanda ya kosakana te. Tolanda ye. Fera que no lo bota ina basmaso te kwa beti ne stadi. Mara bala zo lokute, mara bona ndokae. Azo ngana, bido mafuta mbila. Nena tele mena zangi ba micro, sema bafe. Yo stade nyozo lobela. Moyo mo stadi nyozo lobela. Ya mazo exa Felix waze kwa. Polémique ya ba stade esali ba dégâts ya kosakana te na arrondissement ya Potopoto sur la rue Mboshi. Esika wapi fani ya roga boss de boss adiuti fani ya Feregola na Libefu. Na pasi wana fani ya Feregola akoki kokanga mutema te akufi. Botala mubomi yango yeyo bazokende na ye. Azotia mbebo kanisa nzombo mwasi azwi libala. Tolanda témoignage ya vie moteke. Na tongo na ba 3 heures na lobine ke ndosomba lipa tellement na lalelaki cette boule fuva pamba estomac mpepe. Tongo na pimi na moni tata wana mukusa zoloba roga leki fere na siksenga na lobi tongo boy. Na leki na nga na sombi pe lipa na nga bien. Tongo na zozonga na musika na moni mbamoko tata wana mukuse adioti muninga na libefu. Na somo wana mbalamoko mwambe bili na lipe bani mbangu nzela ya wenza plateau. Yango na zosenga kaka na yaki donne bansimba na ya chantini ngobila balukela nga mwamba musuzu. Poli papamba pasi na madendo. Tozali awa na lieutenant Zoro Mabiala viena biso ya Bogar ameka ko expliquer biso soki acte wana eza kikuluna to ki fanatisme. Bolanda. Oui, c'est bien moi viena bino ya Bogar. Nalingaki na éclaircir opinion sur l'acte sauvage makasi ndenge wana ya komona ndeko ndenge adioti muninga na libefu. Mais avant koloba il faut koyeba kuluna eza nini? Kuluna eza mutu oyo munoko elumbaka sulama ya biki alataka ba jean sali ya salite akendaka na lipapa toilette oyo tobengi lipapa musunya batana wenze ayina pantalon tisi différence ya yena mutalibome zanga mutaliboma zanga adresse na kana biso oyo c'est clair que zaka ba fan nde babundi Mijoka pour mokonzi ya question pe a répondaki na ba question na biso. Esali ndenge nini komona fani ya roga adiota muninga ndenge wana na libefu Yele salanga ndenge nini? Est-ce que polémique na musique ekosila? Ndenge zo kanisa? Pourquoi on répondaka na ba question ba posaka yo na ba réponse te? Nani alobi? Ezo kipete na biso ya lelo esuki awa. Tande ngozala. Ngobi masako s'abonner. Allez s'abonner di.